c'est qui mboka donc pas être njile comme mboka donc oh couleur ça dit c'est bimisa ba grand point tande yango matana ekomi pas to kemba nzi matana kala kufina ala leli voilà boko mpo tu la biso bana ya njili bilenge ba papa pe ba mama mabolongo kaka na se Titina muyo obodelaka pe pona njili Emile Njusi Zola na bosangani nde nzamba kochalo boko njili na biso tosima na meno na melokola. Voilà, bonjour mesdames et messieurs d'Altele la réflexion Gilloise à Native Télévision, Gilles Tumba Télévision. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Nous sommes dans la mona suka badjoka. Donc mona ya suka ya badjoka to commune ya Njili pe ya Tchango bimayeyo Serge Bolo. Voilà, mesdames et messieurs, dans la commune ya Njili na couloir Zénith. Vraiment c'est déplorable la Rosaranate Ndousa. Bandero ngai bana Njili, bana Tchango qui mantere partout bolanda biso. Ah on a la couloir Zénith. Couloir oyo kenda sango ya Rosaranate bandeko. Couloir oyo ba couloir a forme ya Njili yango yo. Couloir oyo ba na couloir makambo ya Rosaranate ya commune ya Njili yango yo. Mais c'est vraiment déplorable comme on a bloqué boye. C'est vraiment soni Rosaranate to yebi to lo banini. Bandeko. Couloir ya balino forme yango yo. Couloir ya bato ndenga na ndeba kenda sango couloir Zénith yango yo. Mais bon, la marambo à couleur Zénith et Zali, c'est vraiment déplorable comme on a biloko boye. Bandeko langai, bandeko langa. Na yebi boze bele voter la biso partout. Bagoya ke bo voter biso. Bagoya ke bo voter nga na bon sanjil. Bagoya ke bo voter nga na njile comme bien. Bandeko, le longa na ye awa ya refond la bino sango mulanga pembe, ya vérité. Avant que la irne wana voter tout royo. Bota bango bien. Bota la bango bien. Nani sengelo voter. Baza wana bazoya ko pesa bino ba loso ba bassin. Abiloko songolo mpakala ba polo mais ba lukuta. Bota la bango bien. Bandego bayaka ko betela biso ba ventir so comme na pré-élection. Nzela o moni oyo eza vraiment soni. Couloir Zénith yango yo. Et ça, on va créer un boulevard secondaire. Et maintenant, secondaire boulevard, donc le là, Saint-Thérèse est fermé, qui manque comme le boulevard. Mais bon, t'as le niveau Zaleli. Aux émissions de Tonga Chang. C'est l'émission qui vous aide à connaître, à découvrir. Puisque tout ça va délabrement, ça délabré. Donc, dans les missions Tonga Chang, déjà idéologie au Saranaté, Baboulam Param, on l'empêche toujours ma solo en idéologie. Donc, ligne à l'ukala lui m'a santé véritable yango ba solo. Bandeko langa tout comme qui furuki bola. Couloir malamu yango ya yo santé couloir o mais le kufi. Ba imboka ba bi mona suka ba joka sa descente. Mona suka ba joka kita. Na kiti ya santé ndusa. Bonga so na ye ma solo pesami. Ngaso na ye vérité pesami. Na relaxa bino intégralité mo bimba. Voilà, avant tala ma moto, vraiment ta passe. Et là vraiment passe nzela oyo sunga batu ka yango yo. Bandeko, nzela oyo président de la République, Fatou Beton ayaka koto yo. Nzela oyo ba imboka ndela ndeba bima koto yo, ba bandeko nanga. Na yebitela lo banini. To lobelo soute ba vérité ka si transparence. Bandeko, o to mona oyo, to banda na début Tozo tambo na jipel ntsumbo intégralité non stop. Tozo poussa na tikuna. Bandeko botala bino botala vraiment des ali botala. Tala vraiment des ali bana poto botala Zénith. Votez ngai meta makambango. Votez ngai njile ke bonga tala makambango. Bandeko tout on est très fâché sur la idéologie. Ba fente bino tela ma irne voter boy. Njile kufi. Délabrement au Saranaté qui furuki mi. Mboka na vache maigre. Mboka na bise kufi. Toza l'entrée à Zénith. Toza que ne vers fond. Si kuna na suka. Boko mona ndenge couloir Zénith ezali. Voilà, na profité occasion peut ça ba o ba tara pour une mission au Kende.
Merci à Maman Mireille Monekene. Maman Mireille Monekene, Yachou, je vous salue à passante. Pour yonner, ça dit grâce à la descente, la commune Anzili, na commune Nema Mezali. Merci à Maman Choubasquin. Maman Choubasquin. Maman Mireille Choubasquin. Il y a Jomas Massamba. Bangouni va savoir nga lelo pona kita lelo partout la tambolaka. Soki bangote mais nga na yewa te. Pourquoi pas suna muto abenga mingi donc dans celui qu'on appelle Yabimbili Patrice les tendons de la berne na pesio mbote ya soma lo sabino tout bosungaka émission oyo. Ya Gary Mogaro, ya Rocher Batesta. Mesdames et messieurs, c'est vraiment chose déplorable pour Saranate. Ah oui, est-ce que ça la mboka to yebite? Est-ce que tout ça le village to yebite? Est-ce que comme Mbazangungu to yebite? Et comme qui Furokimbi to yebite? Et comme qui bola to yebite? Idéologie, jipel ntumu linga lukala luyuma to la kisabango ndenga masola la kuna to mona ndenga masola ya kuna ki Furokimbi ki Furukibola à suivre to les gars. Yaka. Andola ngai bomo na tambola na kende na la Zénith. Donc on rouler. Dans un pouce ça na la terre botala masolo. Bandeko na ngai ba ko ça tout voter ngai. Tala masolo. Oh voter nga ba ko ça bino te idéologie pour ça là. Non stop. Le to tamu sa micro tina suka. Ba imboka ba lia bandira wewa za ko to bandira wewa. Baza ko to ba ya puta na ka. To tamu ta bino vérité sur transparence. Na bansofa. Na bandoko pour oda couleur de na sango. Bayaga a voter nga pour na vote. Mais pour l'instant, le Koufi. Mboge de Koufi a resaranaté dans l'île. Oh, comme ça, on a député. Il n'a pas eu mboge boye pour l'île. La tienne nous s'appuie. Pour la bagnole de nan, tout est bien en danger. Il faut sortir la soirée, on va dire, mais tout le monde kiri. To l'amour qui a saranaté, boya qui voter mais tout le tout est bien mis s'appuie boye dans l'île. Soki bo sali ma vantir na bino boye a voter nga bananzili vote na bino voter mais pour le vote tout oyo o candidat boye songolo mpaka la botala bien ba yaka alwa pigeon alia pumbwe talanzili tu vas tu mtoke andanga bien na oshamba la tina suka na koloba chete o boye la posite boye pena yaka la ndanga tikuna suka ba yaka a voter nga na nzile pola voter nga na nzile kufi tala couloir. Voilà pour repasser un de jumeaux qui a bien été en musique, njile comme yokola, c'est une mboka donc pour être njile comme mboka. Oh couleur ça dit c'est bimisa ba grand pote ndé yango matana ekomi. Pato kemba nzi matana kala kufina ala leli. Voilà beaucoup pour tu la ndeko la pas si mingi boyaka. Idéologie je vais le tout mon non stop pour ça la gars. Bandeko o baba couleur Zénith o tola mbanzangungu o mbanzangungu yango yo Kifurukimbi Kifurukibola yakaka voilà mesdames et messieurs dans la commune ya Njili na o benga na kombo ya couloir Zénith soki na Gombe me boye ezalate soki na Lemba boye ezalate soki yaki Kitambo boye ezalate mais tellement Njili otilaka biso de la salité yango tout oyo vote awa to telemini bino tout na Njili yaka totambo la vérité pour beaucoup ça rabiso trop voter ngai après comme mamango mama trop yaka jipel mesdames et messieurs dans la commune Anjil vérité pour je la mon qui jipel tout pour bonjour ngote tane tozonyo kama banda mama presse oyo ti lelo basisa karate tonyo kama bino mo ba konzi botala siko makambo yango tane mtsela ndenge komi pour la vote on va venir pour député wana et battre ce député ni obiso de Gotcha. Tous les battre. Donc voter nani o akosimbila biso nzela oyo. Biso ba chauffeur to nyo koma. Ya lo ba ute be ute za ute. Na suki kawa. Biso bana ya Njili bilenge ba papa pe ba mama mabolongo kaka na se. Tina muyo. Voilà, mesdames et messieurs, on a fait une PC. Botala le lenge population de mon passe. Bandeko na ngai voilà partout dans le monde. Oh, ils ont commune en Njili.
eza avenue ekenda sango couloir oyo babenga yango na kombo ya couloir ya Zénith bandeko na nga vraiment oyo eza pasi kaka population evotaka bino yango oyo population oyo evotaka bino nga komi député boyaka awa na couloir oyo bane ala couloir botala bandeko avenue mpese bandeko bakomona pasi population tolela mpo na bino bota place nini vraiment bandeko boza wapi bota place nini bandeko na ngai tout la nzili élection vote na bino boyaka awa polo boye tout population di batelemi tout bana nzili batelemi ya kosakana te oye na polo na yo oye na 5000 francs na yo bino ba député bozwa pour la commune ya nzili botalaka par exemple à suivre baoyo bazalaki awa basala loro te 0 bino bozwa voter bino taka bakovote yo ekomi bokimi malgré population te nzela te osala pas député mais député ça pour mouvement le peuple mais peuple azao azomona passe bazokwela bamoto wana bamai bazokwela o couleur Zénith yo ministre yo nani okinga nentel so voiture na yo kete na njili nayebi to soyelaka nini en tout cas vraiment esalanga passe biloko ya boye na commune ya njili soki elaki lemba boye te soki elaki place intel ezala boye te population azolela population ya commune ya njili azoplaide trop na bakonzi azokolela bayimboka bazoplaide mpo na commune na bango mpo na veni na bango ekomi délabré kosaka na te nzela eza te boyebi te toloba nini oyo boye toyebi te toloba nini jicibe ntsumbu linga lukala luma tole voilà maman bonjour bonjour papa tomoni nani mami ya mami tomoni oteka mikati awa bamoto koleka bato bakokwea mpona yo esalo ndenge nini pena sali te l'équipe pasi pena Félix atala likambo bazonyokola bato bazonyokola tala pena makambo po pasi eleki bazokosa ye eloko malongo esama na mboko eza te nzala epai potopoto epai tokomi kovivre na batifoyedi partout basala matu babongisela biso nzelo ya kulwa mpo moye eza te banzela nyonso ebebi mabanga ezoleka kasi se koleka bakobongisela biso nano ate basala tu babongisa toza na mposa babongisa voilà biso ya babonte wango tobongisa soki Félix alingi aleka susu deuxième fois babongisa merci beaucoup mama na biso omoni ndenge mama lobi bayimboka bao bavérité ntango élection makambo ezalaka ebele bakomi na bango nga naza mwana nzili onga mwana boye bakomi kaka mpo na élection soka bavote bino poi bandeko na ngai naotanga koma mutu te nafingi yo te nabi kaka vérité kaka population peuple wana evotaka bino peuple wana mpe okembisaka bango bana bakokemba bandeko bakokemba ekomi opération wewa soko matita wewa te motambola kini eza te bandeko na biso badiaspora ya commune ya nzili badiaspora ya tiango badiaspora tout bazalaka ya nzili partout ya tiango botelaka mpo na commune ya nzili botelaka mpo na tiango na bino tour vraiment tiango vache maigre osakana te tokobokita mpona tokobokita bela la faire biso lelo nabi ke jipel ntumbu oyo azalaka ya nsima ya caméra c'est la plus appelée tous les jours que non je vais le tout mon pas la goddess sur la toujours de salut à passant nabi ke to de vers suka kuna o de kabonanga na bino ko monde pour de ali mala sima so da mwana njili sala njiwa monaka ba o tita mwana élection o tita bango partout ba quel ensemble ba zéro mais bino ba boye sikoyo population na e voter bino ban mama ba tika bandako na bango po ba ya ba réunion na bino bo benga bango mais 5000 francs te polote le sauter population tout etelemeli contre bino po après 5 ans ba okemba boye soki tout ba auto tinda bino osali mabe to ya sur la population vérité awa da vérité awa tonga changu po na ngana bike jipal ntsumbu donc na suka émission so mokola lelo donc tonga changu na komi na poto ka bona bino na bike nazanga te mo bake merci na ba imboka nyo so sunga mona suka ba joka merci na bandeko tout oyo njili etumba bandeko njili etumba toujours ba fidèle na biso ba bonne voilà partout bana Paris bana Allemagne aya biso ya London na Grande-Bretagne na komi na suka pona mokola lelo oyo ta couloir Zénith au moins ezaki toujours na yebi ke jipal tsumbu to kabona kuna parce que poza la bien na bi to kabona oto suka na mokola lelo émission lelo tonga changu eza émission oyo ya mwana bino suka Serge Bolo to la saka bino
na avenue Mpese dans le quartier 4 yango nazali nazokende vers suka po tokabona na bino ezalaki ya bino amiko Serge Bolo mwana suka bajoka assistant technique ya paix sociale la sima et Jipel Ntsumbu toujours à l'embara mosala te donc Four Moulin azala toujours bala masolo donc c'est la petite de la plaie toujours soda makasi Jipel Ntsumbu soda makasi merci maman Mireille Monekene Soriote Marato merci à maman Mireille Choubasker ya Thomas Massamba ndenge bondimaki lelo nazwa transport d'équipe na lelo a aussi l'émission merci à maman Germain Mabakidi merci à bandeko nyonso ya Paris à Londres partout aux alliés tant à moi je vous dis merci on se retrouve à la prochaine émission na Tonga Tiango soso bobongisi te na koya susu awa pona kotake vérité na biso ya lukala luyuma turo tokolinga luvumbukili to lamuki turo d'ailleurs olala mais turo luvumbukili tant à moi je vous dis merci on se retrouve à la prochaine. Ok, bye.